Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Vous les jeunes, vous êtes mon espoir. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État nde apesaka misala. Na l'État misala ezali pona ba jeune nyonso. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. En effet, comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution? Non! Comment comprendre qu'on passe du temps et de l'énergie Boboto. Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui? Et que faisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort et qui voit son avenir bouché et sans perspective, puisse de nouveau espérer? Les priorités de la société congolaise sont ailleurs. L'église catholique qui appuie Moïse Katumbi, ce sont des prêtres corrompus. Okay. C'est pas l'église catholique. Mais il faut pas de l'église catholique de toute façon. Parce qu'il y a l'archevêque de Lubumbashi. Oui, mais il faut faire la différence entre l'église catholique. Il faut faire la différence entre l'église catholique avec tout le peuple et les individus. Si moi je parle aujourd'hui, je ne parle pas au nom des églises de réveil. Okay. Non. Pourtant, je suis pasteur. Je parle à mon nom personnel. Si l'autre, monsieur Cholet ou bien Ambongo, ils parlent à leur propre nom. Eux, ce sont des opposants au régime. Ce n'est pas l'église catholique. Le premier opposant du président Félix Tshisekedi, c'est Mbongo. Ça, on le sait. Le monsieur de l'autre ici, du Katanga. Fulgence Moteba. Oui, Fulgence Moteba. Lui, c'est un tribaliste. Lui, le problème, ce n'est pas il s'oppose à cause que Tshisekedi fait une mauvaise politique. Non, ça se comprend. On ne peut pas dire que tout ce que Félix Tshisekedi fait est bon, c'est le paradis. Oui. Quelqu'un peut aussi s'opposer à lui. Mais lui, il s'oppose à Félix Tshisekedi parce que tout simplement, Félix Tshisekedi, c'est un cassin, c'est tout. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État nde apesaka misala.
Na l'État, misala ezali pour na ba jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. aza kose contredire ye moko na bamaloba abi l'État akreaka misala mpo na bagene te baentreprise nde moto mais oye na baentreprise te ça faut ça l'État te tu diriges rien tu contrôles rien tu maîtrises rien ocrée bamploi te Kinshasa ya pamba okoki kotonga te Kinshasa ya pamba okoki yango te parce que les politiciens belé ils vont investir en Belgique. En Belgique, na Paris, en France, mais plus en Belgique. Les places bazo mambo. Babo en Belgique, bamsu bazo iba baso mama pango na Canada, bamsu bazo somba na États-Unis baza pena mingité. Mingeza Afrique du Sud, baza na Belgique, baza pena Canada selon ma information à notre possession. Toujours landela mo biloko belé. Boza la paniquer te. Tokoloba, otozwa lokola certitude ya information tokobanga mutu te. Ozala nani? Vana na okimia mela mai. Peu importe ce que tu es, tokoloba yango parce que toyebi nengo yaka. Mbongo yokomi nango lelo eza mbongo no te. Ozwi mbongo wana na bokonzi o bapesi. Ozwi mbongo wana na responsabilité oyo zwi. Ozwi mbongo wana parce que okomi na privilège moko. Et mbongo wana ozwi yango malamu te. Il y a ce qu'on appelle en français enrichissement illicite. Bongindi na nko na ndenge ya moibi. Et nous avons des informations. Nous allons vous poursuivre jusqu'à la dernière retranchement. Nous allons dénoncer. À n'importe quel prix, nous allons dénoncer. Silika, benga ba magistrat, sala ba réunion, organiser notre arrestation, c'est votre problème. Mutuna muta osala musala na ye. Biso toko dénoncer. Yoko Silika, soit au porter plainte, au porter, tu es libre. Mais nous allons continuer à dénoncer. Tokobanga yote, nous allons continuer à dénoncer. Et ça donnera ce que ça donnera. Si Nzambe a pourvoir, tu continues à dénoncer, tu dénoncer. Nzambe a lobby que tu à la place, mais tant que nous avons de l'énergie et de la force, nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à condamner le mal et à faire la promotion des vraies valeurs. Nalingi présence ya bomoto na yo papa oyo ninye boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Bruxelles Franco abeleli na Paris balobi makambo ezali minene makambo ezali minene nasengi dodo nzela nga na bima dodo andimeli nga na motema nga na bimi mambo na butu nakuti dodo na maboko ya mbanda na ngai misozoba moi c'est mon sali Nzambe nini na makolo Soulio bien. Merci beaucoup Mathilde. Otumbi ba Kristo pas jeune. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État nde apesa kanisa là.
Là, ezali pour na ba jeune union sauté, ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. On a kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Aza ko se contredire ye moko na ba maloba. Abi l'État a créé un misala pour la jeune te. Ba entreprise nde moto mais oye na ba entreprise te. Ça faut ça l'État te, tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien. Au créer l'emploi, Kinshasa ya pamba okoki kotonga te. Kinshasa ya pamba okoki yango te. Bandeko na ngai. Banda huko. Bokoto. La bouche autorisée du chef veut vous parler. Naïf Sabino toujours été. Na pesa sango ya lukutate. Ngaka information si réelle. Ah, otoza précisément na ville Académie. Bisika bozali komona mayo yo eza na nzela te. Eza nde place oyo ba bongisaki. Boma na ba chapiteau déjà ezalaki ya komatisa. Babando kitisango. Boma na bande ko ya tese ndenge bakolaki. Po mokonzi mboka ya sala discours. Mais ya kokamo ezaleti équipe d'avance quand ndenge ezalaka. Quand ndenge esalimaki pa Jacques Kabula que je salue en passant. Quand ndenge esalimaki na Kipush. Quand ndenge esalimaki na Kanyama Kasese et pas général Kasongo. Lelo awa na Kalemi. Équipe yaka 3 semaines avant mokonzi comme gouverneur ya mboko Christian. Atikali ko lakisa bango place au mokonzi mboka ko sala discours te. Parce que ils ont ce moko balobakete. Mupaya bakaisika nzete mbila ezalakate. Il faut balakisa ye. Batunie gouverneur Christian ya Kalemi. Orgueil moko bokoki kondimate bandeko. Gouverneur azoka kolakisa place. Bota la tapo jombo e mataki nanu te. Pas soki e mataka. Bandeko ya FNC omoni ba poli na matare na bango. Balinga bakota babata. Podium coupe style quitté. Azoka kopesa place na 15h. 15h, je vous parle bien. 15h et à lobby lundi. Pour le mardi, président de la République Félix Antoine Tshisekedi a comme na ville Académie. Bandeko nazo ibisabino maye tondi mbule bet. Omani bantoma ya mboka, bantoma baza banani ba chef coutumier. Baye, si gouverneur, basaka ndenge basalaka droit ya mboka na bango tant que tout. Omani makonzamo ka va comme na mboka. Mbongo yaka, nyoso yaka pona ko organiser arriver na ye. Gouverneur orgueil eleki. Amona mutu okola mutu te.
ti baninga na ye ba gouverneur oyo bayaki po awa na conférence ndenge esalemaki kuna na Équateur et pas Bobo Boloko tomona Bobo Boloko abongisaki bandako wana oyo baninga na ye ba conférence na ye bakenda kolala mais awa na Kalemi ba gouverneur bakomi bandeko azomi baninga na bango atiki bango na ba réception alimwe bato angani bayebi ata mboko batikala okoma te na Kalemi ya kokambo ezali ete ba gouverneur wana bakoma kuna ke ba chambre nyonso eza occupé moko te ezalaki réservé ba gouverneur wana babandi ba musu balali libanda bandeko babandi ko se débrouiller pona lolendo pona orgueil ya gouverneur ya Kalemi o Christian bandeko na ngai tokanisi ke lolendo asali yango bapaya mais lolendo asali yango tiba na mboka ya ville ya Kalemi asali yango tiba na nyonso ya Tanganyika ba chef coutumier bakolo mabeleka nde balobaka ke moi droit na bango moi mulangi ya masanga nde basalaka bakeye basololi na ye po basenyo jase bakutana na gouverneur Alex bango ndenge mpe bakoyamba ndenge mpe bakoki kosorganize gouverneur abengani ba chef coutumier lokola bampuku Tomana na jivunia Kalemi ndo kwetu sina kengine cha kujitapia mtu na kwabo Tomana na jivunia Amanika province yetu sina kengine cha kujitapia Kisa kitu mwacho gouverneur wetu Tomana na jivunia Eyoma Eyoma Batoto mayala Eyoma Eyoma C'est déplorable vraiment. Le truc même a cédé un peu là. Oh les gens ont qui pembe les sequoia. Ozomona ba image yango.